mbote na bino balandina sur Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba o ba mesana kolanda chaîne na bango Océan du Congo chaîne o mesana koloba ba vérité autre qui te sur le terrain pona kolukela bino o eza ko loba manamboka na biso po o ezali ko sala manamboka na biso bo s'abonner bo partager be émission bo liker be émission bo continuer ko tala ndina bisi bino bo tala ka émission du début jusqu'à la fin parce que ma na Congo tant tozo mona fali pupa azo bongisa ma po beta concert le 29 lamuka pe ba bimisa album na bango ndena mesana ko yebisa bino ke tozana ba politicien ya ba spectacle ba politicien o ba bimisa ba album pour que peuple abina na décembre nde bomoni lamuka lelo abimisi pa album na peuple congolais partout zali nazo sabino na bitolo ngwana sima ba politicien ba ko aider bisote tant to mona maramba boy tant to tala lamuka oyo bato ebele ba perdre ba vie na bango likolo ya lamuka bato ebele ba tikala ba inaps pona lamuka bato ebele ba toboka ba misu pona lamuka kasi lelo lamuka oyo efuti biso yango papa Faul papa Adolphe Muzitu kote bino moko bozali tant bo mona makambo ezo se passer et ça bino ndeni bo raisonner tant bato ba kufa pona lamuka tant bo luka bo sa ba makamba boy po peuple apesa ki bino maboko peuple ndima ki kozana na sima na bino bino bo tambusa peuple kasi bino tant bo sala ba makambo oyo bino moko ezo sala bino nyeni tant bo sala ba makambo c'est que tolo ba bolinga na bino peuple te on a uté ko loba na bina lingi te ke kombo ya bino ya papa Faul na papa Muzitu etangama na bato ba bomi mboka mais muke kombo na bino pe komi kokota na liste ya bato ba bomi mboka na makambo boza ko sala tant bo me ma peuple na distraction tant peuple azo constater pas bima le 19 abunda pona mboka kasi bino boyeli biso distraction bokabanya la muka yango na koyebisa tout Congo oza libanda to na kati mutako sa ote o nyoso tsaka mutema pona la muka ezalaka nango isuste mutako sa ote la muka ezali la muka boye te la muka ezalaka lisusu te à partir de l'autre ça ba résistance biso nyonso to bunda pona mboka na biso non ke na sima la muka po la muka ezati la muka esalamaki par idée à cette personne mupesi kombo la muka yo moko mubomi la muka bomona ki Félix Tshisekedi yo mutali bosa kokindi ya mibale Vital Kamerhe to tikala na des leaders auto pesi maboko to nzimaki ke to soutenir to tamwana bango elongo bomoni yo basali biso lelo alors la muka ezana ngwete to bunda na esa na bito zali bana o ezake bana mboka moko papa te mama te Tomi bundela biso moko ke to bunda pona ba politicien. La muko ezate. Mutako sa ote. La muko ezana ngo isuste. Tant to mona ba maramba boy. To kondana Félix Tshisekedi sikoto ba maramba boy to pesa Félix Tshisekedi on maboko 2023 février pour tant bolo ba ke bolongo na Félix Tshisekedi na manjini to na kisini. Pourtant, bino mo bosa ba makambo. Est-ce qu'il y a besoin s'attendre que Félix Tshisekedi en 2023 au Kenya? Ole ke bino bosa l'ensemble. Force na bino. Ndeko sala que Félix Tshisekedi en 2023 quoi? Mais tant bosa ba makambo boy. Est-ce qu'il y a besoin croire que Félix Tshisekedi en 2023 quoi? T'as la place pour petit Félix chance à sous président en 2023. Bokabele deuxième mandat. Peuple congolais partout aux alliés cause à la fin na mutu ya nango mabete pour ngape on ça na appel entre Faul na Muzitu na katsa ba on appel na mutu na sepelaka na ba wimba na mutu na sepelaka na yi mais mo pe boy ko sepela na mutu eli ngapete ke ele ka na mabe azo ko sala to bomba mabe na te to bundela mboka na biso totika bango basa maram na bango tant ba bibisa ba album na bango botika bango basa ba album na bango tant ou peuple a su conscient ya kotelema bunda mais la muka aye susu a distraire peuple pourquoi ba politicien ba trahir peuple non que peuple a trahi ba politicien mais ba politicien ba trahir ba peuple pourquoi peuple apesa ki mutema na ba leader ala muka o bazali ki set bango lelo ba trahir peuple batika limi balé peuple apesi bango confiance
Ni banana batikala ki bango pe lelo bazoluka te mais ba trahir sous peuple ngo lisusu. Pourquoi peuple a trahi ba politicien? C'est quand ba politicien ba sala la trahison par ba peuple. Pourquoi? Tant que yo mona makamba boy. Et là on ni Hollande les sous ba politicien. Et là on y va ranger raté. Beaucoup de gens bino mbale bo soliate, to raisonner la muka et bomisa bakingani, batu bazaka bien manère maman bota ebe atambola bien, mais comment rota mwana ba beki likolo la muka, muta bota maka bien zaki na miso bien, akoma lisimo ko likolo la muka, te biso to ko luka to sebo to luka to sangana to sola entre biso mibale, président fa na fumu muzitu bo sangani bo sololi. Mais tala bino makambo ko mo sala. Yango ba mo bimisa ba photo na bino. Bon maintenant ba photo na bino ko miko bima. Ba vérité ko mo bima. Ba ndeko ba vérité c'est na epsa bino so yoki. Na Congo to na politicien te. Soko yoki ba vérité zo bima c'est na Congo to na politicien c'est muto ko sa te. Donc le bino maman c'est tout politicien allez moula nesa na maman livre. Donc politicien nyonso allez na kinga 4 sauf personne. Pour politicien ça na souci ya Congo qui est liboso. Jamais ko bema biso na distraction o makambo eza koleka. Tango bo mona ke na kwa mutu ba boma ba. Tango bo mona ke na Congo central ba mabezo salama. Tango bo mona bunaka na depre kenda. Tu siko ba récupérer ngote. Mais tala bino sous na distraction bo mema biso na makambo eza ngatina. Bata de commandement à la muka so bozu yango. Ne o ke libérer Bunagan. Tu repères sa solution en Congo. On les botter le peuple n'attend mais bino moko ba komi sou ko distrait biso peuple congolais. Tala le ba peuple ne ba komi ko boma. Ta ba peuple ne ko finga ne zongi sous. Boko la mission azaki sur le terrain. Pour moi na kita na semble na bina ko banda ko kita na terrain, na komi ko kita na terrain. Boko la ndabe mission mo ande bande ko ba komi ko finga. Place de séparation et koti. Tout le monde a sima politicien. Politicien mo ka lingi na biso azati. Politicien mo ka za na souci ya mboka na biso azana été. Bango no so ba oya wana po ba yebi ke ba oya po intérêt na bango. Non ke po na obundela mboka. Po biso kuto ana mama océan déjà chaîne océan du Congo. Mazara bofandi boya te kabuya Moïse, te boya to bongisa to sapo musala eta malamu. Siko pourquoi? Fumu muzitu na Martin Fayulu boko ko sangana te. Pour que bo so solution likambo bino mbale bo welela. Tango sala bo webi peuple ndenge akomi siko ko luka ko swana ko bomana na nzela. Pona bino mibale. Et le bino papa ale bolo toi. Biso ya ka otika bino te. Est-ce que tanga maka Martin Fayulu to fumu muzitu bango bat baza ba konzi. Et tanga mapeta musu bango te. Tanga musu pesa ba bilo musu za maka manzambe. Ala ka bino ka beza su bango te to luka bat musu to cha. Ba force appel au musu te. Totika bango ba kende ba sala o bango ba sala ba kende. La muka za soutenir na ebisa bino. To bundela mboka na biso. Non que to ke na ba distraction ma ba la muka te. Bango na sa setu wana ba trahir peuple. Est-ce que biso to luka to na pa mi ba lo to pesa confiance ba trahir biso. Bon ngabo lobela la muka poani. Tant bo mo na makambo boyele ka ba la sa bino ba vidéo ba Rwanda baza. Et sécurité ni biso to sala na ngoi. O biso to ana ngoti. Bino bo la ka bien boza na sécurité bo vana à l'aise. Mais biso to sala be sécurité o tambolo zo banga. Est-ce que bandeko ba kufela ba bandeko na bango pona lamuka mutu nini su na bino mala kita déjà habité na ke na tinda te loko be pona bango mutu nini na sala na bino mibale tant boya disque peuple bu bandeko musu na prison ko lobate na prison ba sa so combien to tanga kombo pona lamuka sikoya te bo sa makamba bo sa souci abimisa bandeko bana ba prison tant bo sa la bu. Nous tout temps soit Canada na vie ko to prison te mais likolo la muka koti prison. Liki mulo po azwa azab.
bandeko na biso mususu o babomaka na marche limité awa o to utaka na nga bati to ke limité retour na biso kozonga o babete bani bamabende tant mususu mutazaki likonzi ya famille est ce que bana yebi bokenda otala bango ndeko na biso kalala ole boza na souci wana mais bino souci na pa na bino ezate bozo o distress sous peuple na makambo ezanga tina ndeko na biso azanga na lemba likola marche ayo koma inapte likola lamuka est ce que ya tanga maka koma inapte ndaza na société nini ezwa sunenga zotamba na babeki bongo société nini ezwa mais likola lamuka akomi kotamba na babeki bino mo soutien esa bino teta bomo na bandeko baozwa ba choc ba risquer ba vie na bango pona lamuka. Mais bon, il y a une distraction qui est au cabo, ni bobo, maté, ban neko bolanda, boy, parce que la mouke zate. Quand on est sur la mouke est sous-té. La mouke c'est koufi, la mouke c'est la mouke, pas quoi ça ôter. La mouke zate. M'ta quoi ça ôter. Que la mouke va koyo kana ba koso, la ba kosala boy, la mouke zate. Tota mwana langage moko to ça na résistance. Non que la mouke. Bon, on va lingi bisoté. Tant on a semblé à baza ba politicien ya spectacle. Ba on bête musique. Tant on fallait abimisa album, abimisa préparer bête concert le 29, la mouka pas bimisi ya album. Là c'est bino boko bina ba album ba politicien tu to comme en décembre. Politicien ya abimisa album na ndenge na. La mouka de ba bandi ba bimisi. Ya moso pezali. Ya Moïse Katumbi pena fache ezali. Pas si quand le peuple pour te comprendre les makambo to sala te. Pas si ndeka ya ngwana. Pour te comprendre makambo to sala. Mais Congo c'est zo libération kala. Pour oyo bino so boka c'est que libération de uta pas ba politicien. Non. Pour biso tout to souffrir. Ba ngwana minute ba négocier pouvoir ngana yo. Bon quand ça va sur pouvoir quand il on soit biso na so ba tia biso ni ba place ango. Ne konanga mo tsela ngana vidéo ya Rwanda. Na gouvernorat Kagame awanganaki ba pref yango yo omona kabino moko ndeko oyo aza na e congolais te. Awa aza na bureau ya gouvernorat nde bandeko bakangie na frontière na biso ya Bationgo. Tozolakisa bino ba pref ke Kagame aboyaki. Voilà, azalaki na moto oyo nde motongo yango yo bandeko na biso ya la police bakoloba pe bango moko ndenge batiaki maboko abaye na ye na moto na ye na bureau ya gouvernorat tokolakisa bino babiloko azalaki nango balongoli na moto ndenge bozomona bakoli oyo nyonso oyo toyebi te na bakati awa nini ezalaki na kati oyo ba sachet ya ba jus toyebi te alingaka kota nango na zamba oyo eza na frontière na Bationgo soki komemela yango banani pe pona nini en tant que communicateur ya gouvernement tozwi ba preuve oyo parce que Kagame aboyaki ete président Félix Tshisekedi azokosele makambo ke bato na ye te bazobundisa biso na kwa mutu ba preuve yango oyo bandeko balandi communauté internationale bomoni bino moko bakoli oyo c'est pour dire eza ba semoule bamemeli yango banani na zamba oyo bazake baza ba congolais te na banzi bino mo bolandi vidéo tangu bobo ya bobike ba Rwanda bazate bino mo bolandi vidéo wana mais na lobelo na yo lobela si vidéo toto si maramba ba Rwanda te na ende ko éveiller conscience ya peuple congolais pona makambo etali la muka pona vidéo na ocha commentaire te mais bino mo bolandi vidéo tangu bobo ya kibobi ba Rwanda na Congo bazate siko maramba boy Papa Fayul, papa musu tango bomo na bato makamba boy, tango bomo na ba Rwanda boy. Pourquoi pas bino bolinga bosangana te boza bomoko, ke bo mema peuple na distraction makambo ezanga tinga. C'est que tout le ba bino pe boza na système. Pourtant peuple a eu conscience ya kotelema le 19. Ta la distraction bino bolingo ko tsa peuple. Na banzi bino mo bolandi vidéo wana. Tango bo aboya babike ba Rwanda na Congo basate. Bino mo bolandi vidéo mais yango tene na yo ko lukana commenter ngo le ne na pona ko éveiller conscience ya peuple yango tene na maloba ba bakisali ko nango
yango na tuni papa Fayulu na papa Mousiti tant que bomona makamba boy pourquoi bolinga bo distraire peuple tant que bomona ba Rwandais partout na Congo bolinga bo distraire biso poani tant que peuple a eu conscience en dimi à tellement le 19 tala bino séparation bolinga bo kotia na peuple poani tolo ba seke bino pe bozala bino na kata système pour les séparation oyo ekoti bino mbale boyebi ke bozala na Kinshasa te Fayulu oza na poto Mozitu oza so na mboka nini na bandulu mais séparation oyo eza lelo tant que peuple ndima ki abima le 19 abunda pona mboka na mais bokoti séparation yango na bi peuple congolais ko pesa politicien moko maboko te ko ndima te ke politicien moko tambwisa yo tant que bomona ba makamba boy po oyo eza plan mindele ba mindele tellement ba comprendre que peuple congolais a fongoli miso alinga telema ba bengi bango mali ay bo distraire peuple ba yango pe ba yeba distraire biso to continue système na bango po ba mbwakela yango ekomi nouvelle est là abwakeli SID ba mbwakela SID abwakeli nouvelle est là ba mbwakela peuple congolais o aza conscient to buna bitumba pona biso to tika bango na bango parti to tika bango na ba parti na bango yo peuple congolais osé conscient osa plutôt conscient ko za na sima parti politique moko te ko za na sima leader moko te bima bunda bitumba yo moko tango bango ba olinga ba distraire biso e biso to zo conscience poto bima pona mboka na to bunda pona mboka na biso donc tout politicien asanera mabe na kongo to na biso na politicien malamu te to na politicien azana souci à peuple azana été tango bomo na ba makamba bu pour peuple le là comme divisé peuple a carboni deux camps peuple ngwa bunda le 19 mais tabu basal bosali bongo attaque ba minela batini bino ke bosala bongo pour diviser peuple mais le 19 to zalaka ebele ntako sortir le 19 bato ba obima boko kama to obima ka ebele ata bosali bongo bino bo diriger ka bata ba parti na bino tant bo lunga peuple on dima pesa bino maboko peuple on souffrir mais bino boya bo distraire biso poani to pesi bino chance à souka 2 mois to pesi bino papa Mousiti na papa Fayulu to pesi bino 2 mois soki bo bongisi te to bwaki bino libela soki ka boyo kan te na 2 mois to pesi bino tia fa to fete to bwaki bino libela tia fa to kota 2023 finalement la muka tika yuko la muka ngoza combien pour oyoka koto nouvelle là ça une manifestation na komba la muka et si dans cette manifestation na komba la muka Moïse Katumbi Lubumbashi ça une manifestation na komba la muka iko piye mo mu pesi kombo Félix Tshisekedi bango pe ba na ba activité na komba la muka pour komba la muka muta pesa ngoza ka Félix so boye barati est-ce que ton exactement refinga exactement to boakela na bamboakela ata wale kina Kabila ata wale kina Félix ya plutôt na Etienne Tshisekedi le père Kabila ama be Etienne Tshisekedi le père azama be na bongo bi bayena azama o te ya sala kana Kabila zo boya ete papa Mousiti osala na Kabila azama be papa Fayulu yo ozara mwana Etienne Tshisekedi azama be po soka zaki malamu mais makambo to moni pas Félix on ngato mona ngote tant to mona makambo pas Félix c'est que l'acception que Etienne Tshisekedi azama be ce que Etienne Tshisekedi azama mwana fils propre et plutôt Félix Tshisekedi azama fils propre et papa Etienne Tshisekedi tala makambo ça la biso bongo bino tant boya bosa la bisoni bango no soba mabe bino no sobo sana Kabila na sana Kabila ti Mouzito azaka premier ministre à l'époque à Kabila Fayulu azaka député provincial na l'époque à Kabila na sana Kabila ti poni bolinga bo disque peuple na makambo ezanga tina boy ole ke bo luka bo yebisa peuple telema tant eza ten rolala ti mais bolinga bo disque biso poni est-ce que tant eza ten disque peuple tant on a quand Félix va préparer pour la 2023
bino ba préparer ni mafinga boyo ka pasa bandeko na biso bakufa te bokansi biso sala biso susite ofani pena bondeko mo yeba ke na komba bomona ka esuste ikola lamuka andima kokufa quand c'est du qu'on a ici na komo tambo na babeki abanda ko tambola be oto pene ngame mobile mais lelo to komo mona tambo na babeki bo telemi alobe a telemi atambola pe mi ko te sala biso sen nana ozo soin le colonel wana nana ozo soin encore c'est du qui a le colonel mais soit ba lwana pona combat ya lamuka bande ko lamuka c'est sous ya mutute Luc Mulopo na prison tilelo est-ce que Luc Mulopo so fanda ka kana ko kota prison akota prison pona ni pona lamuka te lamuka c'est susté bosa makambu na ba parti na bino non ke makamba lamuka mtatanga su komba lamuka te o sala activité na sala activité pour la nouvelle là na sala activité na pour na SC2 non ke pour na lamuka c'est susté botika ko sabisu to tika na résistance non ke lamuka ezate mutu moko tami me ko loba ke ngane na bona mona lamuka te komba libabe lamuka za komba libabe loba ke ngana za résistant non ke na mutu alamuka te tango mona makamba boza faire on alamuka ya lobela makamba lamuka pwani tango mona makamba bo yo ngolo bo bibenga yo mwana lamuka pwani tango bo mona ba Rwanda ba kota na Congo oleke to yebi ke non batumi ba le to pesa mitema bango ya ba bundela biso batumi ba le to pesa mitema bango ya ba hotel ma pona biso mais bango ba biso sous na distraction Congo man partout zali na yebi ata ba mindele batindi bango ba si bango ke bo sala bo peuple a se diviser mais na bi ke le 19 to bimebele le 19 to bimebele yo mto zaki na posa kotinda ko décourager te tinda yo komona le 19 okomona ba image ko décourager te Congo comité na ngo ya ko libérer ba ko la temso ba tama be ndam ko se décourager te ndeko na tinda yo komona le 19 ba ba bima ko bangele côté tinda mbongo na omona le 19 ba ba bima to se sous ma politicien te bango mi balende baza to pe bango 2 mois soki bayokani te po 2 mois histoire na bango esili komo na bango e continue liste ba bomi ya Congo fayu na musique soki 2 mois na bayokani te histoire na bango ko tanga maisusu te tant to tanga bato ba boma Congo to ko chape fayu na musique na kati yango tout Congo place aux ali oza awa oza na province oza libanda toza loboko na loboko ta Congo ekoki ebise bino na bi mama va bota komi soze me komi na suke koma rapaz paso to mona lelo libération ya Congo komi pembeni elembisa biso te ko se décourager te o te to pesa maboko na biso pa ba to yatala batongo ba traiter e pesa biso ne makasi tant to komo yeba ke ba politicien Congo ba lingara biso te e pesa biso makasi ya on a lingana succès na loba na likambo na bi tout politicien on est sur tambo na lokuta na Congo si avant to kota 2023 buzoba na bino robima na lobe on a manché ba mona ngate tout politicien no so tambo na lokuta ozoki olia kanyaka oya distraire peuple congolais o azo souffrir ebele ba okufa ebele ba ozo ba choc pona combat mais yo zo distraire biso tito koma to kota 2023 ozo mona humiliation na na lobi yango bande koto bima le 19 la semaine prochaine partout aux ali tinambo yo ndeko tout Congolais place aux ali le 19 ezaka lobi lobia tinambo na yo na yebisa ko tuna mutu te po tinambo
tina mbongo namonaki commentaire moko ndeko atunaki bongo poto tina mbongo ngo tokotinda combien ndeko pona mboka na yo kotunaki na otinda combien moto nyonso za nango tinda ata $1000 tinda ata $2000 tinda pona mboka na yo. Est-ce que tant olungo osunga mboka na foto otuna monta yo tinda oza nango bolingo poza na posa batu babima babunda pona mboka na yo kotuna monta te kobosa na te place nyonso zali opération 2 mois tambo na ngona mutu opération 2 mois to pesi bango 2 mois faulu na muzitu so ba yokani te na 2 mois na to tie bango là-bas to changer lisolo. Ezaki bongo ya bino résistant Kabuya l'homme puissant na ika juste repère bino message na ozo s'est passé ozo les cas bon continuer ko s'abonner na chaîne ya bino bon partager mes émissions bon tala to kutena bino mikolo ezali koya bye.